to considère que Simba et Simba c'est pour toka ba fier Simba qui se makasi bon ba on ba Simba bango ya ngaso na Simba mais na ebite Simba te basukola ngate na kota te na luka pete mutayi bangai na kota nda wanganga masolo parce que nous comme des familles on a te ba lela te c'est to ba lela te na otala bango na zo kama billet kana na zo ta essence na tumba bango nyoso ta Simba pela ba kufa bona masolo voilà retard pour ça que na aventure aux retard mais so azane sérieux et qui a écouté na famille a son famille a ses mamans sont bala ça na musika et puis que na bon ça moi sina ya za pembe na ngande moni ba do maze ba kenda osoma ba irene qui dia fuka ba kenda ba meta pinga ba kenda c'est pas sona mi bala bien vous comprenez mais on va y wana on bon mo tanka ya pamba masolo adima na lupango na 0 de kona ngamo mo sa bulisanga alingana bimati bitumba pene bitumba na bede na kote na terrasse ya to betinga okende masolo nanga pona koma tina niveau na mikomela diamba cigarette na bato beba yinga na fima na minana ba oui pona lala funa langwa masolo soko monike obala poto avant de sola musu bokene ya 5 ans on clair te changer masolo na ke tournage ta moesi là donc il a lisanga ba chulité lisanga ba chuleza to sipe tunato ke mena biso te masolo parce que nous sommes bina comme l'église ezali bondeli ezali ya prière oui tango kombola yebisanga nzambe oza posa na masolo na un mois na ye bosola ta bien mais bosoli bien ta ke sous singa sous 13 ans masolo na kina papier mouchoir na kina douche na kina papier mouchoir na taille et mon ndiri yango te nonga nzambe na pono chicken nzambe na kombaka pono chicken ngai wa za dali bondeli na ko kapele nzambe bango te ya dali bondeli masolo na pusa ite pour na bote na césarienne. Bonsoir, ça dépend de l'air que vous allez suivre cette émission. Émission de ma solo, to solo la carte, ma solo vie artistique. Il y a artiste nabiso to solo la passé, présent na ye, futur na ye, azo kanisa nini pour lancer la biso. On a vraiment appelé ça abonné na nga bambo tebele, hein ça nous qui na linga bino na lova bino na kraka bino po bino nde bondima Karine Amado azala babonné na nga de gros bisous à vous, je vous aime beaucoup et nous allons continuer ko protéger pe ko battre la biso nanga na bino toza protéger. Na pesi bino vraiment bambo tebele pour continuer toujours ko s'abonner, ko liker, ko partager ba vidéo na biso. Et que ça est bien makasi na pesi gloire ngo maza na caméra na pesi ba mbote belé gloire ngo ma moto fa 3 soki majo pene zo bima kitoko makasi boto zo bima elengi eza pa gloire ngo maza na caméra na pesi vraiment ba mbote belé wana gloire ngo ma fondé so caméra tozo mona invité na biso to yambi aza spécial pour na biso alobaka kitoko moi si kitoko maman mabota donc veut dire que maman mabota ana mwana e aboti na ye pesa na ngozua te bambote belé vraiment na bino nyonso ye ba fondé biso caméra to moni invité na biso ndenga zongenga azolo ba pe kitoko. Bonjour maman Viviane. Bonjour Karine. Moi ça Angela Mino, ça va très bien merci. Bonjour. Qui m'ezali? Bonne santé. Bon, santé, siko, ça va vraiment. Boni mwana. Mwana zali. Ok, merci beaucoup. Nous avons vraiment que tout naté parce que biso to botaka. Tant que tout na so tuni maman boni otuni maman. Normalement faut tout naper mwana parce que bana bazali pamboli ko uta et pas nzambe. Maman Viviane boni mikole belé vraiment boye. Zo le kandegeni. Mikole belé ozomona na te Yamado TV. Mbote na ba abonné. Mbote na ba abonné nyonso ya chaîne de site. Merci beaucoup. Donc merci ba pesi biso mbote. Merci de bien vous. Merci parce que vous avez accepté l'invitation à biso. Merci beaucoup. Leni santé. Santé quand on a le baki, siko ça va. Ça va mieux par rapport. OK. Ça va mieux par rapport. Viviane, et où t'as nos propres anani. Nos propres nangai eza Viviane. Donc non nangai eza Abiel. Abiel. Na biso batabandungu Abiel. OK.
na mpona mumbunda Ah, on t'a bandu. na mumbunda 100%. Abiel Viviane. Abiel Viviane. Abiel Viviane, quand tu aimes la famille? Naza 2 heures. 2 heures. Vous t'as mis combien? Vous t'as mis 6. Vous avez 6. Papa ça, maman ça? Bon, papa a zaté à tika biso déjà. Ça fait 6 ans ngoyo. Mais tu as na maman, maman Zadi. Maman Zaza bien. Maman Zadi très bien. Pourquoi papa Koufa qui expliquait ce choc à vous sentez qu'on est. Bon. Ils ont facilité hein. Ils ont facilité moi basango mususu. Tant ozo ka ona musika ke ndeko ba kufela ki papa, ndeko ba kufela ki maman, ndeko ba kufela ki oye ko assister ye. O consoler mais azaka kimia mais tant on a kufela ki papa bon sangwana ela ngai wana sitoka mwana na papa ngana ofutela pe zeka ka babenga yaka papa zobela yaka zobela bon na mona kaka ba malade na bisoka ne zaka normal ba fièvre bani na ye boye na yokuta papa na ngai awa nyusu banda atia ivimba awa tia ivimba papa problème nini boye on a bandé ko se raser tellement zaki muta sucre na bandé ko se raser les boutons tant il katani des sikuyo ba en tout cas on va ko supporter monter on va ko supporter na yo zonga ndako amasiko ah ko kite na le na ko kite na ina ndako ngai papa boye na ko mona boye te na sambe na musika yo zo traitement pe na musika tout en évolution que pour na ko supporter te so na bana te choc wana na ko kate le cas na rapidement beta di solo on te mais ils ont déjà passé bon tout ça normalement sur papa na téléphone de évolution ah siko ça va tellement mon aki déjà ndé nazaya qui première fois a commencé ko bombela un message ah non na oki bien ah non na oki bien ngabité funa ki suko tala donc na yesu ça gravé na kutu ba ole ça y na lutu na kwa suko supporter te komona papa na ndenge wana na bosiko ba traitement zo so teme kotaki mama molili na kasi mamka mapamu na bango ba famille teme kota mama molili teme ko sala teme na église en tout cas et aussi mbaté teme comme pe ko sa ba sembla même na ndako pa ba petit frère ba comprendre que kazo capable c'est là que yemoka comme ko se forcer pour mon kaka comme bien mama maya ko sukola ko ya kana kata douche ai akoya kuna ba yozwa ye donc ba binga ponga bana za photocopie papa ko bana bandeki mususu bazwa mama ngati na so taninga na munoko kotenga mana ko loba munyoso papa na ngai pe azali ko se sacrifier mingi pona ngai tala utezaki na mususu mona tant na yo banda ponga na bandi moi kala na bandi na âge à 19 ans tant ka na jeu diplôme banda penda ko coincer nga makasi funa continuer d'études na ngai tant on banda ko boya nga funa saka théâtre na kotanga na ngai te boma mbongo na yo akanga pena ndako asinisenga mukanda signé lelo sofi na baby eza yo moko po wana basera na botaka mibali ngande za nazala mosika nga moko ko sala koka ko supporter choc wana te malgré na comme ko sa théâtre tant on va dire théâtre mais na ndoko seka na otanga na lié ba la skuna na réseau ba bloc na ka passe do chokangai na lela bon baliki na mibali bazala pe bana mikie ba série wana tolela papa zala ite donc quand on a maman na ngai nde twanda olela skuna no ko bonne famille wana te ba olela te c'est to ba olela te na otala ba ona zo kama billet kana na zo ta essence na tumba ba oni so ta si ba pela ba kufa bona no na maman ngai vraiment compliqué tellement na zara pe na moi esprit ba série wana esprit wana bonza fe ko tite mais esprit penza donc il a mon ko na tumba ka ba tout ba kufa wana ba kende bon après ko supporter mon témoin les cas na mon père vous avez ba maîtrise. Ok, merci beaucoup. Avoir vraiment maîtrise par rapport à l'eau et papa Bango, sachant qu'un air au père doit être cher, et ça va vraiment pas si mal. Quand tu as tout fait là, tu es choc quand même les misères. Mais c'est quoi, on a mon toyo, à consoler mon tout, soit à couper la tête, à consoler, et ça différent. N'a pas biso to couper, tu as consoler mon tout à couper. Donc il y a vraiment des choses différentes. Donc, ça va vraiment passer, ça facilite. Qu'est-ce qui t'a poussé à ça théâtre? Nabandoko sepela na art no sepela na star parce que nazaka pena fan ya théâtre
c'est-à-dire so namoni théâtre ezala ya banani ezala ya pays nini ezala nazosepelaka na masolo quoi nde badobeta biso masolo isambole babiloko wana bitendi donc kobetaka bamasolo ezalaki boye kokoma kodesine na se nazalaka vraiment fanatique na wana bomwana ti na nde naotala tv nga mpena misiki te namonaka théâtre moko bata na ocomprendre langue te mais natala kaka nazalaka fanatique nango yango epusanga nasala théâtre. Ok, nana coupe nini? Bon, banda na groupe Chic Shop nge yave na nga vie Nzambe vie Mukere Koro vie ngadede ngadio si mon père na banda pa na ye. Ok. Wana na otanga na ba uniforme na ba troisième des humanités. Na oyati na siège à répétition. Banda répéter au mona isinga te si ça na classe. Si ça classe aussi c'est classe bongo ya. Na okima classe na yeka otala bango. Na okima classe na yota bango. Tu me connais na soka diplôme MC. Papa na ye na ju diplôme. Ok. Nde ayo ndima yo. Nde bayo ndima ngai wana bayo former nga pe. Kokamona c'était dit à quoi? Bon, tango via yo ke mikili. Benga dios. Voyage o ayakata belaka basute, voyage mo boya kala boy. Tango ayo kende. Tuyo tikana apona jani. Tanto tikana apona jani. To évoluer pe moi mukie tant apona jani voyage yo ya mikili natalaka bon na niveau na ngai ndenge esprit na ngai zalaka mutako diriger ngai na omona te donc na omona te na esivie na omona te bino bokende donc lukela nga place monga na kende wana tumisaki jani faya na pese mbote na madame na e Labrine Dange Danga pardon apesi mbote sika zali wana siko na otia choc lukela nga place na kende lukela nga place na kende lukela nga place na kende les siko ya nga transfert akomala ki ve sans souci président sans souci akomele mukanda nde bayo kozwa ngai. Ok, nde bazoki pa président sans souci o évoluer na ndenge ko bimana banzonzi. Nde ko bon wana ta on na chic choc lenge chic choc lenge to no sa banzonzi trop. Ah ok. Tant ba tisika la zo ya kin malebo wana na chic choc. Wana mutando memanga jani. Ok. Mingai aki akotinga la scène zonzingo ya minga na zonzingo pour on va nous travailler trop. Est-ce que arrive pour vivre dans le théâtre? Gai. Tu bosses au Cameroun, mais on a solo oui, pour le théâtre toi mi bali kitoko. La viva. Toko yebay. Te. On a té. Ok, merci beaucoup. Na yo le bilangai na yo tanga makoma ba kite. C'est-à-dire ça va passer non. So na bina tanga kombo na e aza artiste c'est que na sa promotion na e. Ok. Merci beaucoup. Yaya ba biba tanga kombo na oté. Mais le voilà mbala théâtre ça c'est normal. Et baboga baza na théâtre ça passe. Merci beaucoup Betela biso Obi Viviane nani ndenge Abiel Betela biso via Abiel bien elle a kola ndeni tu étais capricieux ozaki mutu makasi obande ko kate nazalaka capricieuse pona botama kanga mona moi ça va bazwa madame Deborah madame Mampuya ava babota e mwana sa suka moi si abala na e ava babota e mama sa bota ka ba mbala tant pour grand frère nanga botinga mibali nazalaka capricieuse na banda kubela mingi so mama sa botika mwa mobali na bela kwa nizua so mutu ka ye mupaye na ndako ngana kubela lokwa likambo donc ndobika donc mupaye kwa na ndako na biso ti soka mupaye yo mutaye congé nga malade na ndobela fort na capricieuse nazalaka pe timide tant na otanga ndako loba te nazalaka fi moko timide donc ti bato ebele bamonanga na théâtre bakamwa nazalaka timide nazalo na uteki makolo ngai mona na boye même single na bando lata te nga pona lata fo lambe za manche long ti na makolo boza babra na miste non ezaka ndenge na kola ok ndo na nzoto nga po bando te ya biso moi fo bomba nzoto na bando ko bomba pena nzoto allez papa akomaki kanda travers comportement na yo bon nazalaka bien tant na yo comme na théâtre nde ya kosala nga na ekomaki donc eza pena ya solo ke théâtre bebisa bato théâtre bon so na bi théâtre bebisa bato c'est trop dur parce que omoni ntango oye na vie ya kistar faut kotalaka mpe bastar mosusu koluka mpe kozalaka mpe à la page quoi na page na ndenge mabe te
na ndenge mabe te mpo ngai nanu nazala na anti mode mode yanga anti mode mais tosalaka mwa effort ozala mpe kaka na million ozala mpe kaka la page kaka mais na ndenge mabe te excusez biso na terme olinga mba na age bon ngai namona na baperiode na ngai na age ya 18 ans naye kolinga mibali ntango nabandi théâtre nde place mpena naye kolinga mibali yango omonke théâtre bebisaka bato yo beba oloba na théâtre olinga mobali na théâtre na bango nyonso na théâtre te nakolaki nde naye kocomprendre nde makambo soki obeba mena biso meyeko nde naasoma ndozasoma bavivienne baningisaka époque cd c'était dit à quoi aussi ba CD te biso za ba star ya cassette ba cassette CD ya na sima bozali ba star ya cassette boningisa bo bouger dia ba série wana théâtre pene ezalaka théâtre pene ezalaka ezalaki ka succès parce que tu étais belle yango ezalaki succès wana bane koyepa na oto considère que osimba ebisimba c'est pour toka ba fiateur osimba kisi makasi bon ba wana basimba bango ngaso na simba mais na ebite simba te basukolanga te na kota te na luka pete muta ibangai na kota nda wanganga na luka pete mwalimu moka laksanga mutu loko mo ebunga classe wana te na luka te ezalaka ba série wana ba comprendre théâtre bato bazalaki na mposa batalaka théâtre basera cassette wana bato baonyokwama mpo baseri wana mpe ezalaka mpo tala théâtre il faut so courant eza te faut kobima ti oke mpa bavoisin koluka kote courant ezali bokozwa mpe transport de générique eyemata bongo batie bakumba mabanga basponsor banini un peu ça eza vraiment te ke o tosimbaki c'était bato banda bapréféré nde batala théâtre bato banda préféré bata ya théâtre nde esalaki ozwaka succès makasi kati ntongo baotalo mingi succès eyati succès mati makasi te fe ezalaka fu bamonaka yo so bamona yo succès eya soki bamona te succès ekitaka nde yango esalaki otetukaka makasi natetukaka balaka mpe na poto nazwaka baaventure nde kobala c'est trop dit obominga nakutani na baaventure ya poto ebele ko époque na bino wana oyebi boswa na foni bondosa balettre te allo oyo kanga téléphone yo téléphone ese déjà o téléphone de ye ona télécell kaka téléphone pende ye télécell to so pe na téléphone wana zo sangisa bino chimi tuma wazibino 4 tuma wazibino 8 atie ma liste exemple Karine Yamado Viviane asangisi bino pena mu liste avec etango na oya na obima na intès na ye na bimina o na bimina bina o babanda osabi no bo osabi mwa bandoki ngani mabe mbala poto te ba vantire onga na kutana bona bitre mbala poto mbala poto ba vantire te ba responsable baza ba responsable baza o ba otala biso o pena mutezo sala na olobela nde baventurier pour différencier les choses ba venturier wana ba venturier o nga na kutana bango nyonso wana ba c'est simple non moi non mon colon d'autre non mbala poto de azara papa zarane awa wana ko babi ba fille théâtre bolinga ka mibala poto bala poto ya mibali ba mibali tanto bolinga ba ezaka dia quoi parce que ba pesa mbongo ebele parce que bazaka tendre bon neti nga na omilobela ngai nga na ndo préféré mbala poto po a musika ezwaka mpe nazwaka mpe temps ya concentration ya boulot na nga ya mosala tosolaka kaka nana po mandaku afuteli nga azweli nga ndaku aokipe nga mais awa na oconcentré boulot omoni basérie wana tozalaki ya mosu 4-5 producteur baye ozali ya mosu chargé na batournage ozongaka kaka butu olali na ntongo fo olamuka oza chargé mais mbala kishasa aolia nzoto aolando na tournage azokwa mbri mtu na yo omonake mono travailler penza eza tali olinga bomonana chaque jour ona ndo nga na ndo préféré na nga mama ozali libanda na vacances aye tomonani mais so akei nga na concentré omonteke epesa mino retard mo boye ya vie et voilà
retard pour ça okuta une aventure aux retard mais so azane sérieux et qui a okuta une famille a son famille a sali mamuno son bala sala na musika aiba ke na obongisa mwasi na ngaya za pembe na ngande moni ba do maze ba kenda ozomo ba Irene qui dit afuka ba kenda ba meta pinga ba kenda c'est ba sona mi bala bien vous comprenez mais on ya wana ole a bomo tanka ya pamba avant de musu 5 mois boy bosola kaka otinda yo kanga mutema na obota te na ozo relation musu te pomba na ngana pesa ki opéreta obota te ya ngo wana metango ye omona ke na un mois na ye bosola ta bien mais bosoli bien ta ke susu singa susu 13 ans oze singa susu 7 ans yo vanda 13 ans yo vanda oze munoze na mbali siko sandeni pendant 13 ans wanda obeta bete obeta neni bota ko beta ngo olukaka mtu moko boye ozala kaka mais conscience eza kuna okobota nete okosabi aventure te po moni mutema eza kuna ozomona parce que yaza na distance olingi ndeni opese motema ezaka pondo salo ba cadeau opeso mbo aoya tanga lingi yo apropos voyage nazoya aye bien aza pe responsable tanga ozonga charge déjà za responsable opesa te ndeni autant qu'il a besoin il lamba à seule même valise ailio on peut dire que j'ai un mbali na poto azana mwasi na poto bon wana kokosa mais bazalaki kosa zalaki so moni mbali mususu balinga biso nesi ona otoza ni wana totoka bwana yazalaka na ndak mona na vidéo bo wala kusomwana moi ça zalate mais moi ça sala ya sala raté vous comprenez moi ça sala ya sala raté moi ça zate wana zo no moi ça zate mais ko sona vana na mwana na ngai so les fati ngaso na rezo mwana pesa nga kanda na tana ngai nyoso tu abebisa pendant 13 ans na liloba nga suka na ibisaka nga na dinza mapambola na tana suna vanda na zela yo mais oye nous appelle jeune fille jeune garçon wana bana mikolo kutu na flat kutu obomba otanga ya voyage ava kende abomba ngai okubima na ote mama mwana nga za libanda mwana wapi aucha makelele babasi baka ofinga ye na flat otika mwana okipaka mwana te okana ki obenza mwana poto obenza ete okosa baoyo sidi comme mama bana baoyo sidi kata yo moko laisse vite comprendre yo na kata ki tant ka to kabona ke na décision na bia ta poussière na obota na lo tata ze po vi age kindi otika la ka malheureuse boye ye kuna sa vie na e Kanda. En tout cas, vraiment, tonton, bozala sérieux. Tolinga bino mais Sarah qui mouninga vandi 5 ans, 3 ans, 4 ans, 13 ans. C'est trop. Donc tu as gaspillé toute ta jeunesse pour nous la mutumo boye un jour à décevoir yo. Pesa biso no ba jeune fille moi conseil, biso ba fille à TV, ba otolinga mibali ya poto, pesa biso no conseil kozela mobali na poto. Biso ba leki na biso ba karenya mado. Wale qui n'a âge, wale qui n'a boulot. Bon, moi, je vais te dire, on va te dire, dans le boulot. Alors, moi, succès, mais ma succès, et mais ma ngande gona bino ya na bino nazi tant problème soit te belé baluka nga ba mo na ngata tant e belé répondre ina za na mama. Soko monike mobala poto avant de cela musu bokene ya 5 ans on a clarté changé obalo alingi ona ina na ngoza pembe na ye oui on a pena te moi sina na bunda ya na za na ye même na poto te même to na ba fleur bangwa bala mais dadi aza lokwa mamba poto na ete so ya bango posséder bango za ndeni mais omona dadi aza kana kishasa moi sina nga kuna ye na fine na moi sina nga ye musu na poto ba un mois sana kishasa ya sa na poto ake boulot na ye a 5 mois vacances aye kishasa mais oh atika ko distance temps belé il faut yebela faut bozala na ye sika moko faut honorer yo aka ngaloka lupango ta bana yo tia lopete na musapi boya ko se retrouver lokwa ba ya na ngai belé ya théâtre boya ko se retrouver lokwa ba génération na ngam susu oyo ndenga na leli mutu supa ko lela mais za ta tenga na mwana molimo mwana portrait bolia lokwa na soit décision déjà na tchana na se na bi ke mambo belé ya bien zo ya liboso apparemment nga ozane ti yanke ngai tena bona zala yanke trop so batani belé musu ba film na na ndo amine ba teinture ba coupe
ba locks wana nazala nono nazoka na identité ya mbinga maman nzambe te bile bandoka nsanga même si naza lesbienne mais nazaki lesbienne te nazaki tant on a ko taper sous sport obebisanga lisusu te onatila nayiba suma mabitumba te tant on a sa sport nde siko pene ya kobebisanga nakomi na kanda boye ezalaki mpe bademon baliaka papa ya biso baolandanga siko namona bolamu na théâtre te namona bolamu na vi nanga te bambrie vi nanga bambrie yango bapesana mibala ya baventire lokwa bango na otozala na bango na ya poto wana ondima mpe ke sorcellerie makasi naza témoignage ya famille nanga famille nanga bamuna oloba eza ngai na famille nanga sorcellerie eza makasi ozala choqué makasi na famille nazwa décision na bima na lupango famille papa ya biso bazala na lupango basomba na mama mais bapréférera batia balocataire bango bakefa na lupango famille na lupango famille place bitumbi ya ntango abika bongisa ndako na ye ya matisi yango likolo atie mwa 4 chambre bao bamoniki ya komi na mbongo mwasi ya mambebele ya na bima na lupango wana na 0 heure ndeko nanga mwa mwasi abundisanga alinga na bima te bitumba pene ya bitumba na beta na kotia na terasa bia to betinga okende te na musuni mpona molimo tema nazala mwana nzambe abunde na ngai ti abendanga kaka abenda ngai ti do alinga mpe nanga abendanga mpona koma ti na niveau na mikomela diamba cigarette na bato bili bayibinga na fima na mina na oui mpona lala funa langwa mwana pene ti bato bana ndako boye dema abungisaka basiki tokoyebemo te ndenge na toana ndako boye nata na meli wa whisky yango ndeni fu bomona milangi ya whisky ate eza vide mutabokango te so babongiselanga ndako ata chambre fu namonaka yango ya vide nakontaka mpe na 4 kasi otunanga te nakontaka milanga whisky nayesi bino ngamu na obeta yango eza na ba tokelemaka mosu mama sorcellerie existaka wana botemo na komona yesu mais mpo nazalaka mwana nzambe mpenda alongolanga na potopoto amemanga esika bato babumbamelaka ye mona mpe na salite yango mona ngai bato ebila mona ngai na théâtre na limango so esangaka théâtre ezalaka mabe me nasala yango suki mais bayesanga théâtre ya mosala kwa mosala nyonso otia dime osunga baumula nzambe osunga bato okobokola bato okoyede bato yango mona ngai yango natia mwa frère mais nasala na ngango na mwa cadence kosala na mwa cadence eza kaka ke mpona natia discipline nalamuki na ntongo nasukoli nake répétition nazongi ndako nasukoli nake tournage ntango esila naoke na lisanga batioli te lisanga batioli eza tosi mpe tournage tokemela na biso te lisanga batioli boke bomeli toke bwati wana te osisi zonga palin esa nzambe merci bateli kobima kozonga na ngai okiti babiloko na yo oserelaxe yebisa biso na époque na bino yako banda otravaille nani azalaki camarade no banda otambwana nani banda osepana nani camarade nanga ezalaka domase camarade nanga ezalaka Irène bon tobanda okutana mpe mingi na batournage mingi banda ozalaka bamibali bobebana mpe boswana bomakasi boswana ko ntango tie kwiti osala ndeni ntango bolangwe omoluka nani azalaka na problème nanga bobebani kani na bar wana boyebo eyindi mpe boyindisi mpe bofingana mpe na batelefone osala boye toswana estce baranki na bino banda osala mpe ke bosali mpe ranki bosali 2 mois 3 mois bolobanaka te ekomi mpela ya barando makasi oui obebana neti na nani exemple bon neti awa na tv Karine ya Mado mamna tanga kombo ya yo nde na tangi ya olingi no mamba fula bato te po bango baleka na batv batanga kombo nganga te yo po boyina te na osa promotion na bango te kosala no promotion mutu te yaya mais na baartiste mosusu bozala bien oui neti ngai nakoma osala effort kozala bien na baartiste nyonso nakoma osala effort mpe ngamona koma osona bango na bafacebook ngamona koma oluka bami nako donalinganga na ezaka mpo ozobanga mpo kiti te mpo nazalaka na esprit makasi eza mpena ke moto oyo
aye sima na ko société ça te répondre ko kita na ngana singa na groupe na ngamoko na chaîne na nga na ba chaîne na bato yo ba pinga na sala na bango so na bina zonga netisiko pona ngana tourna raté pozo ngana TV na ni na biso faut tourner oui na ko so pe mbongo na nga na bengi bino na bengi ba comédie belé na zonga kaka to ya kaka omona na so ngana kaka ezake na zo tourner ndeti na za liboso caméra té c'est ça le problème ko kita na ngate za te ke na tourner ndé na kitité na so ça film moko na bi lelo film na métier principal film ko na métier principal film ko na métier principal na métier c'est vrai ça ngai non ça ils ont raté c'est ça que na zo za ndé liboso caméra té c'est ça le problème et ça pour bazo bengo té bon ko benga ngate za makamna ko mona bande ko mabete donc na ko so bande ko na mabete pour ba benga ngate té toze belé ils ont des temps peut-être bato nga na fréquentaka ba osa eloko ba bosa na ngati et apene si yo za na bato fréquentaka osa eloko benga bango toze belé ndeko za ndako boy osola bien na banani ndako ndeko za ndako boy pour le moment ndeko zo travailler tout za ndako banani ba benga ko banani ba solusa ko banani ba ya otala mwana artiste par rapport à époque na bino par rapport bon nest na époque na nga ba meta ba la souté époque na nga bato na tangi ba la souté azomona à part ba yaya ou nga na kutaka liboso bato sola ka na bato tentenye msota mo 3 personnes yule no mambotanga bakoma bato te o batanga ngate bon nga tangelo sola bien na belle vie to sola bien na belle vie ay ko ta mwana Karine ya mado tozo tuna te yaya neti kutonga na botaka beva yebaka te aye kosuka na makambo abenganga ya mama Olive mama ni mama yo kamwa vena botaki ayebaki na ete po belva zola ne bien ye ata yebaki na botaka nga otala bebe yo takama tanga benga ngai anaye boyne amunga ndi amunanga sko ya konda abite na uchobota na bebe kamwa ne bakata pe bosola bien bakata ya Nicole to sona biso bien. OK, là Nicole pour vous bien. Tout va bien. 7e bagarre pe. Tout va bien. OK. Ba ka tala yo. Ponga mune ko fanda musika to sala place obunga pété. To sola bien, mais ba ya ko tala ngati. Ba ya tala o te robotaki. Ba ya ki ko tala ngati, ba ya ko tala ngati mais ba ya ki ko tala ngati. OK. Merci beaucoup. Ba ya tala ngati. Ça va bien te neti biso ne to bonne époque na biso bo muninga boti to sala ba ba ni chat bébé et là on comme baby shower to sala to sa te bon bino bien neti ne na bo so na zuise misiko na ina bota to sali baby shower so baby shower to ko lo baby shower tant bébé ya ka ba sa ni ba to sali soufeti mwana bota ya to komo yidi kaka bongo biso so to landa ba Kardashian yo tala wote na tala te bana ba betsa musala ko tanga ba kombote po yo tanga no ba kombote bana ba betsa libaku na kata musala o je pense que ba mabako ezalaki bana ba tuki sope na motema yo ko sala batuma kampamba kali abominga oko se libaku neti nini po libaku neti ndeni te bazoki eloko na nga te ndenge ezalaka na mosala moninga mongo boye asali lo mo esepelisi yo te mpe so mpe kanda neti bongo eza normal tant to vivre te karenyama tant to vivre eza normal te babi so moninga beti yo libaku seke ka fo ezala ngai bo étoile ngai bo chance yo esalamela o te wana kana baseri na bino kande te to na époque nyonso toolobi cassette CD YouTube ate te nakosama kampamba yo babetisa na bango libaku te oviva bien osala mosala kitoko explique biso soki otanga ozwaki zemi ozwi zemi agumoko nasala ta ebele nazwaka zemi te wana demo tourné na karo na bimba po ya aza na 666 manière so okomi mwana nzambe okomi na 667 manière amen ok no boy so baluki boye azongi boye so ozwi akangi mosusu oyo efungami afunga akangi tema za kwa mbuye nga mingi demo
tala nayebi demo na ngai nalie da mibale etikali moko nalie quand nalie da mibale etikali moko akangi kobota ntango succès ye moyen frère kota apesi mobala mabe ntango mobala mabe baye oyo akei wayi ozwa zemi te naki mokongo mpasi zonga na olala boye zonga olala ok faut comprendre nga obota na acha mokolo oboti mpe na césarienne kongo anesthésie de azala pampam akangi kobota oteleke funa bota boye kobota ye ya te funa bota kobota ye ya te nasani ntango na yo okoma ntango na yo ozwa identité akobengama mwana na nzambe bapriere kaka nabima naleki contrôle mabondeli antuka na se sacrifiaki nde naza boye nakombola église nzambe apesa ngai na kokombola église naye mpe boye avant yanga nibanda nakomboli nabimisi mabele paster na biso moko ayebisinga binanga kombola église eza libondeli ezali ya prière ntango okombola yebisanga nzambe oyo eza posa na yo nabiaselanga volonté na ye salanga volonté na yo nzambe salanga volonté na yo tala famille tala boye salanga volonté na yo nakombola église natandi bakiti nakombola zemi nakombola période nanga te premier mois ngakuna obanga nga na bezala boye premier mois omoni te okanisi zemi ozwi mpe na teste mpo oyo osali boye zemi deuxième omona boye ebimi nango eza makambo nini okokosela mpe mutu boye nana zemi omona boye ebimi nango amona voiture abota ngamona sa motema na bike ngai nabotaka te yo moko okomaki limité nakomaki limité parceke ntango na yo omonake premier mois esalika nde esala bonga toko mpe na oloba nao te nalalaka pongi te nakomaka toyi kaka bolimbisa babone na biso bolimbisa toyi kaka naki na papier mouchoir naki na douche naki na papier mouchoir natali mo ndiri yango te nakoka nzambe nanga mpona otiki ngai wana eza da libondeli nakoka pele nzambe yango te eza libondeli mama eyosalake 2e mois 3e mois 4e mois 5e mois nde sikoyo oloba te nakumisa ye nzambe nakomisa zemi nanga mpe umela ko nalinga ntango eumeli 10 mois naobota te bakende hôpital ngai botika ngai naoke hôpital te nzambe mo ayebi osala nzambe mo ayebi nande mpe nayobota olalaki l'hôpital wana boye opusi mwana bimi ntango baye bazozolusela mwana batyo mwana tolosanga napusaki te mponga nabota na césarienne de mwana ndolinga nabota te alandenga ntina maternité alandenga ntina maternité nga mamu nanga telekai bien position mwana normal naolanda mpe bakilo na ngai échographie nakota 3 fois normal mwana mpe apesa position mais ekomi na ntango nabota nayebi ke ebandanga na 23 heures pasi ebandi mai ebandi obima bake batali ça va lokwa boye déjà kala mingi tobota banda 23 heures tokomiti ntongo basantimetre emata te bake batali baotouche santimetre emata te tokomi 7 heures 8 heures 9 heures 10 heures emata te position ezokoévolue te nazaka bongo 14 heures 15 heures 16 heures banda poche de jeu parce que banda 23 heures tokomi ti 14 heures tokende docteur abengi alobi non il faut okamba bongo basala yo césarienne nabolaki nga nzambe ayebisanga na bacésarienne te yango makambo nabi te césarienne ezalaka mabe te banto balati ndenge basali baye na hôpital baobondela elekaka mambo ebele kaka eleka mambo ebele nabota te eseke nasi décide kaka donc tokomi 16 heures babi mwana komokoma na danger operdre lisusu naperdre natelema na pasi natelema banda 23 heures ti 16 heures naka debout mwana nafanda te nalala te nalia eloko te naotala bato kana elongi boye wana bato baosambela wana mona nana sakasaka yaka ntina hôpital Air France esalanga plaisir namona sikola mitiabo baosala priere na senga bamatinga na sale dop nayeba te basimbana baosambela mpo na nga kota na salle d'or wana na telemi basimbana baobondela mpo na nga mena mosi boyoka mwa mwasi mwa théâtre akufa et tout
bakotina na salle d'or nande ileka kana ngana kana miso ba bouger ngai isko teka ndeni boss sanga na mona ko baza kwa mbuye nga ke bozung sangai amona mona nga bima lemba nesi nzambi na otala te po na ko tension ko mata ko tension bandaki yesala ko mata ba mambo bele karinga mado na simba mwana lelo nande na kumboye par la grâce de Dieu kaka grâce à Nzambe donc yamana mona nga moi c'est leki hein kitoko o eseleke leki mwana na waze esengo na nga makasi azala musuna koza pe na nzala so natali ka bo mwana oseka kaka nzaleke musuna mpiaka natali na seki donc nazo esengo mo boye yango nalingaka lela te nalingaka nazala na ye bato okangama na yo ngai bosiko akangama na nani natikina nani nasala nini akomi na 6 mois mwa ngongo etelemi natikina nani namofuna azala nai nata révolution na yenamonaka ye aza esengo na ngai mpo mwana aza mwana mwasi akenda na mama akomona mpe ke naumeli boye nazonga na nga boye nakufie akosala mpe okoki kosala bona lembi nasali nakende me andimi mpe na malika lembi nga na pota bayebisi nga na kosola napesa ye vie kosola pota polele boye kosola na force kosola makasi ata bino moko na pasi pota polele kosola makasi opesa vie nde na kosola makasi 3 fois mwana gangi bato bafilma yango batindati apotre ya biso bolia batindela papa na ngai ya molimo on a profité un peu sa beauté no bolia musuni te ngai biso na bima toliaka musuni bato baliaka musuni te ok apôtre bolia na bima ok apôtre bolia bona omer bino musapi biso musapi amali libolia luzayango wana ndoya ya bebe Liliana ozomona batindela video miracle nzambe asala eza makambo oyo tobeta siko mpo omoni ngai bonne santé na oloba yango moni ngai boye aussi ba fanatique noni pour ozozonga sur scène nazozonga déjà sur scène ba fana ngai na musala musu te kokata ballon na okwana te ko na mano baby sakaka mona mbongo ekei na koyeba koteka body te kokota na zandu koluka so koteka nini spécial ezaka bijou so nake na pavillon omona ke star oteka bijou na okwana te bakopesa na biloko ezanga ntina échange kutu na nzela bikoro chaque jour na okoka te donc msala nanga eza théâtre mwana teka pondo eza te mpo baotyola ngai mpo na mondo tona bacholi comment ça te nga na osaka théâtre mpe bino bosoutenaka biso bokosoutenir nga kaka ntango bomona nga nabeta lisolo mpo bino bafani na biso bolingaka nga bocomprendre ke azwa monana te amonani asali boye azalaki wapi yango naobeta lisolo mpo demoa te alandinga kuna alandinga naza te me ngai oyo naovivre kaka naolonge kaka naolonge kaka donc bomona nga kala te sur scène na bangi déjà pe ba tournage déjà au tourner déjà pas nani na tourner déjà ba biloko ya Edo Kaungu na tourner déjà film on peut déjà côté déjà pour premier épisode tout banda film mususu biso pe quand Nzambe pour mes até na tourner na kaka na tourner na kaka nga ko na oboya sute o te pona za fière Raisonner à 250 à 500 non on a trop producteur aye na sa producteur yo simba nan tant on a tourné moi 2-3 films on a super bon ko nzoke za subongo te yango mona oza fier mta obenga ko pia mais na papa bébé boza bien bon o eza très important Karine Yamado eza ke bomona mwana bomona nga donc ya zala tu t'en fous bona kutu botia kutu makanisi kuna te mais toza na biso bien aza papa moko malamu asoutenir nga mpe talaka mwasi abota na césarien ezali mpona nguba te asoutenir ngai mpe ti sikoyo asoutenir nga kaka donc aza mobali malamu mais oyo eza plus important ezaki bomona mwana bomona mwana aza wana azokola bien mibale mpe karate ya misato karate ya mine karate amaye na bota nakopunza ngai naboyi batiaka na lise o ete na théâtre bota te ete na théâtre bota so bota te bota mama kara ekufa te ezala kaka merci beaucoup et maman vient no yebisa bafanatique no nini ozozonga sur scène bwaka bato okobwaka yebisa bango basoutenir yo baemaka biloko no
po ozozonga po bango kandi mutu bazongiso naopesa merci en tout cas na bato bayidaki ngai oyo bakondi toujours koyede ngai malgré naomonana te po bafani na biso bato batala biso balingaka oleka ntango oleka azoyede yo ntango amona otemoin ede eza te eza mabe mais bawanga basoutenir ngai les grands boa Major Doudou, le grand boa wana grand frère propre ya tikaki ngai te nana sakasaka Air France ye patiki ngai te azali sponsor na ngai mais tina nde na fandi aotala kuti kofanda na ngai te azoyede nga kaka bao mpe bana besoin nakotia na liste boye kaka po kaka Robin Mvwemba display en couleur ye patiki ngai te basi ebele wana libanda na Kinshasa mpe baza ebele nakotanga mosusu nakobosana mosala mabe mais napesi merci na caméra napesi merci na micro eza liboso ya saki donc na remercier bino nzambe apambola bino merci beaucoup nzambe apambola biso biso mpe topesi merci ndenge ondimaki invitation na biso émission esili émission kitoko boye émission kitoko boye tosiza te tocontinue toloba nini émission nani alobi boye nayoki esengo nayoki pasi na raisonner mambo ebele awa tes émissions eza bien merci beaucoup mais malgré nayoki nde kanda te mpo bamisio mosusu omona journaliste aopesa okakanda eza ndako esengo merci beaucoup toyambi yo merci et merci vraiment d'inviter na biso azaki wana pour na biso topesi merci na bato nyonso obo assista ki biso ozalaki na nsima caméra napesi merci na pasteur Béni merci à maman prophétesse Jolie napesi merci na Karine Poutou napesi merci na Francine napesi merci na Grâce napesi komona napesi merci na Déborah Issa merci beaucoup na Grâce aza journaliste na zoto zo formé na kata site vraiment merci bo aimer ba vidéo na ye arobana présenter les biso ba film ba analyse to bando sala na ye aza vraiment mwana o ayesika boyamba ye ekosala nga bien makasi boyamba ene boyamba Karine Amado ekosala nga bien makasi merci beaucoup à Gloire Ngoma Motofa 3 abimisaki vraiment image et bimi kitoko makasi merci à toi et kanena lobaka ke ba abonné na nga na pesi bino merci beaucoup et bon continuer ko liker ko aimer et ko sala biso bien makasi merci te se retrouver na émission mususu bisous bye.